Conformément à l'appel à l'unité à tous les Congolais lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi suite à l'agression rwandaise dont est victime la RDC par le truchement du mouvement terroriste du M23, le parti politique Autre Vision du Congo AVC en sigle, parti cher à Maître Didier Boudimbo, ministre des Hydrocarbures, a organisé le samedi 3 décembre dernier à Kinshasa au stade de Vélodrome dans la commune de Kintambo un grand meeting de soutien au FRDC dénommé Ensemble nous pouvons. Comme on pouvait s'y attendre, les militants de l'AVC ont répondu massivement à l'appel de leur autorité morale, témoignant ainsi leur engagement de se battre derrière le chef de l'État et aux côtés des FARDC pour mettre fin aux velléités expansionnistes du Rwanda sur le sol congolais. À cet effet, le secrétaire général de l'AVC a présenté toutes les délégations des fédérations extérieures de l'AVC, notamment de la diaspora et celles des provinces, qui étaient venus également pour la circonstance. C'est à 15h que celui que ses militants appellent affectueusement le génie blanc a fait son entrée triomphale dans un stade refoulant du monde où il a sans embâche condamné toute la coalition impliquée dans l'agression de la RDC. D'emblée, nous allons remercier l'Union AVC, pour se mobiliser dans un temps record pour nous contenter de ça et si on lui met la main, on a reposé le bon mokolo. Vous avez dit madame que partie de la vision Autre Vision du Congo et ici déjà Moula 6. AVC et ici Moula 6. En plein il y a AVC quand il y a Congo, les alliés qui se manifester. Nango, comme la visionnaire il y a AVC, ma bonne comme la vision qui n'a pas les alliés qui est parti, les alliés qui ont la fierté dans le Congo et dans le consalement. Pour mon collègue, nous présentons une équipe mobimba qui est partie de la mission AVC. L'équipe les alliés qui ont ça, mon nez. Vous voyez qui est partie de la mission. Les alliés implantés Makassi sur le plan national et international. AVC, les alliés partis localité, les alliés partis ou les alliés international. Les alliés partout. Nangola Mokola Lelo, les alliés na Esengo. Yako Yamba Bandeko na biso bauti na mboka bapaya. Paye, peut-être par le CPL, pour le coup, il y a parti la vision Autre Vision du Congo. Nakokende na Lombango. Pour nous présenter rapidement ma représentation de la biso na mboka ya bapaya. Donc na mboka ya France, AVC na France ezali installé na ndenge ya makasi. Donc présenter oyo azali pour représenter AVC na France. Ezali madame Pati Bokanga atele mabobetela maboko. AVC ezali pe na kati ya Belgique. Na Belgique tozali na monsieur Jean-Philippe Lubaki. Tozali na mboka ya Allemagne. Tozali na monsieur Léopold Makambu atelema babetela maboko. AVC ezali na mboka ya Angleterre. Na Angleterre tozali na monsieur Alake Lunde na madame Rachel batelema tobetela maboko. Tozali na mboka ya Suède. Na Suède tozali na monsieur Tati atelema mobetela ye maboko makasi. Tozali na mboka ya États-Unis, tozali na monsieur Aimé Kongolo atelema tobetela ye maboko makasi. Tozali na mboka ya Canada. Canada AVC ezali représenté na ndeko Darcy et Baji Chimanga Chamala tobetela bango maboko makasi. Tozali na mboka ya Autriche. Na mboka ya Autriche, AVC ezali représenté makasi na monsieur Roger Kabea atelema pe tobetela ye maboko makasi. Owana bazali ko représenter parti na biso Autre Vision du Congo na niveau international.
tozali na ba secrétaire nationaux, ba secrétaire oyo bazali na ba secrétaire généraux adjoint ya AVC. Mais pour la mokola lelo tozali ko annoncer bino pe likambo moko ya monene na kati ya parti na biso autre vision du Congo. Boyebi ke la sima mikolo misili ko yeka AVC ezalaki na ville ya Kinshasa ko kambema na mwana mboka Fidèle Muzembe oyo azalaki ko sala intérim ya ville ya Kinshasa na mokolo ya lelo tozui oyo azali abengami pote ayeba na ko kamba AVC na kati ya mboka ya Kinshasa ezali mwana mboka Nero Mbungu Fuma Banga Moyo. Banda mokolo ya lelo ville ya Kinshasa ezali susu na président intérimaire te potozui oyo akokamba ville ya Kinshasa na mikolo mizali koya po ayeba na ko relever ba défi nyonso oyo ezali na kati ya ville ya Kinshasa po na parti na biso autre vision du Congo. Obetere maboko makasi pour la élévation na e. Te remercier pe mingi oyo asalaki intérim monsieur Fidèle Muzembe na mosala kitoko asali alakisi compétence na ye pe tokotambola elongo na baenyo na biso nyonso po totombola bendele ya parti na biso autre vision du Congo. Tokozwa ngonga mingi te topesi na maloba na oyo abengami kokamba ville ya Kinshasa ayeba koloba pe mwa likambo moko na ndenge asili kozwa baton ya commandement ya ville ya Kinshasa. Monsieur le président interfédéral ville ya Kinshasa topesi o maloba oyeba ko pesa mwa message mke na circonstance oyo. AVC viva Kinshasa AVC Kinshasa bana kanduka bana kitambo bana funa bana changua bana lukunga. Voilà lelo eza mokolo ya maloba mingi te toyebi ke boya ebele kobanda avant mbula tango ekei mosika bakonzi ya parti bapesi biso confiance ya kokamba parti na Kinshasa. Bongo ezali défi ya ngai moko te me ya biso banso. D'abord nazopesa Nzambe merci pour na opportunité oyo pe na pesi autorité morale Excellence Didier Mudimbu. Merci pour la confiance à Salinga et Tobeteli Excellence Maboko di. Voilà, na remercier bureau ba interfédéraux nyonso ba uti bisika na bisika pe to remercier population lelo mokolo monene oyo toye pona kolakisa FARDC ke AVC eza sima na yango toyebi ke ade AVC lokola etambulaka na Nzambe Nzambe aza na bango kuna lokola bazobundela cause moko ezali juste tokolonga kaka pe présence na biso awa AVC tozali kolakisa yango mpona kolakisa mokonzi ya mboka Fati Beton tobeteli Fati Beton maboko di Mukontombolo bisika ozali ozotambola yo moko te ozotambola na AVC pe ozotambola na Nzambe AVC bongo te FARDC kobanga eloko te AVC aza sima na yo Nzambe pe aza sima na yo ya Fati Mukontombolo kobanga eloko te AVC aza sima na yo Nzambe pe aza sima na yo moto moko agania Nzambe azali te lokola tozobundela cause juste pa ya badongolo miso o baningi babotola biso bajalu bakolonga te topesi bino merci pe na pesi ba différents départements nyonso ya Kinshasa kobandana oyo asali intérim toza na yo kaka mayele oza na ngai ponga pe naza na yo AVC Kinshasa nyonso on ne change pas l'équipe qui gagne toye poto kende biso nyonso liboso po ete 2023 ezozela biso message asuka tango enrôlement ezobanda AVC Kinshasa nyonso bokota na mulongo kisalu mebanda tika Nzambe apambola AVC Nzambe apambola Congo Nzambe apambola
AVC viva. Soki tokoyemba nzembo yo. Na bele liokolo osunga fachi moumbu na yo. Tala nasima badongola miso batelemi. Maboko pour l'autorité. Voilà. AVC viva. AVC viva. AVC viva. Mokolo lelo eza mokolo ya munene oto sangani parce que il faut to kabola eloko moko ya boanya o ya motuya. Au moment biso to telemi awa il y a quelques jours ba oti ko boma 120 na kati na biso. Po Congo eza esangisi ba province nyonso. Mungala, Moluba, Moswahili, Mukongo, beto na beto toza ensemble. Totambola te ke po moko auti gauche to mususu auti na droite. Totambola parce que toza batu moko. Tomoni ba terroriste à M23 soutenu par le Rwanda. Ou eza armée rwandaise ou baza ko agresser biso. Babandi Koboma et pas na biso ça va faire plus de 20 ans. Koboma ko infiltrer, ko luka ko sala mabe, ko déstabiliser régime na biso, ko luka ko sala nyonso ya mabe. À un moment, il faut biso ba Congolais to vanda, to zonga sima to banda ko kanisa. Est-ce que c'est vraiment normal? Mboko ya biso ils en a plus de 100 millions d'habitants. Mboko moi Mukebwe, il en a même pas plus de 15 millions d'habitants. Bako makomone la biso. Mutu akondimango azate, mutu aliboso atelemi na bango komona fachibe. Fachibe Mukwa tombolo yende muta telemi a telemi liboso biso gouvernement na ye biso population congolaise toza na sima na ye po eloko bazo ko meka ko sala to kondima yango te baza ko boma baza ko piller mais balingi bato ba betela bango maboko pasi na biso même communauté internationale evande kimia. Tosangani awa pour na plaisir te ni pour na promotion ya autre vision du Congo to poto lakisa ke biso toza somo non tosangani pour na éveil ya conscience moko kati na biso ayebara ke toza na bitumba tosangani pour na ko soutenir bilenge mibali o bazo bunda na front oyo bazo tangisa makila na bango po biso toza na kimia bango ne tosangani awa pona kopesa bango makasi pepe na kopesa bango soutien pe pona ko ilobake na semaine tozo banda autre vision du Congo a rosala ba don makasi na niveau ba camp militaire pona ko soutenir basi ya ba soda na biso o bazo bunda kuna toko banda yango na début de semaine awa poto accompagner bango tina ba fête toko sala même ba collecte pona ko bakisa mbongo pona ko soutenir armée na biso o ezo bunda biso toko lala te moko na biso tokolala te tokokota na xénophobie te tokokota te boma tel tika tel biso tokobatela kaka mboka na sima ya Mukwa tombolo fachi beton fachi be AVC viva AVC viva AVC viva Naso beta lisusu c'était na mukolo lelo Mukwa tombolo tangu azui règne ya mboka oyo azui kibokondi abandi na bitumba oyo toyebi kote utaki alongi yango apusani alongi akolonga croix gammée parce que muto aponami na nzambe babundisaka ete azwa pouvoir na masasi te na makila te azwa pouvoir euta na peuple pe ezo vanda nzamba zo lakisa ke loboko neza likolo na ye mokonza liboso ya mboka na biso o a dédié pays na nzambe ye wana Mukwa tombolo fachibe tozala sima ya commandant suprême biso nyonso ba ennemi o bakoti bapusanaki na rutshuri toko bute bango toko zongisa bango kote o bauti soki lelo babomi budimbu muso obotama
soki lelo babomi moko na biso mosusu akobota matoko tika te mabele kokende te to simba mapinga na biso ba jeune baza awa biso mo pe to abolenge to comme même kotala dans quelle mesure to so ba formation militaire pour tous à l'après. Il y a un grand programme au tozo bongisa au sein du gouvernement. Et la formation il y a bano aussi ça ba examen d'état. Chaque année nous avons moins 800 000 pour basa examen d'état. Ceux qui baquent formation, on a 800 000 réservistes qui seront prêts à marcher contre le groupe amitié, il y a Dongola Miso. Au Bazolanda, or, coltan, pétrole, bilo qu'on a vu sur le Congo. Toza déterminé. Tokoba ngapé mutute. Yango, ceux qui ont AVC, Tobo Sadaka Mama ou Abota Bisote Commune UDPS. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! 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 Ezola Kisake toza bomoko. Tobandana loko. UDPS viva. UDPS viva. UDPS viva. Viva, viva, viva. Etienne Tshisekedi, Wamuluma, héros national, père de la démocratie, à la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, chef de l'État, État, Biki Rouge. Bravo, Maboko. Et ça la question. Petro Karasoni nangote avesa bimana libumwa UDPS. Aïe. Tokoza lekenge na mboka ba Rwanda yo ba Kagame ba ibate. Tokoza lekenge na mboka ba Rwanda yo ba ibate. Tokoza lekenge na mboka. Merci. Namoni to sangane belé eloko message susu nazo répéter o ya makasi ya bwanya ezali boye. Lelo toza awa tomoni batu balongwe mikili ya poto. Bafuti ba billet d'avion na bango, bafuti ba logement na bango baye awa pour ko témoigner soutien na forces armées congolaises na commandant suprême Mukwa Tombolo. Baza ebele. Lokola mapatezo déranger, moi to banda po fallait bazo maloba. Moi to kende na nyonso wana ezate. Mais toko se réunir na bango ba ko passer ba message o ekoleka na TV. Parce que mboka o eza abiso. Mboko eza budimbute. Eza Lumumba te. Eza Fachi te. Eza Etienne Tshisekedi te. Eza Kabila te. Eza mutu. Eza abiso nyonso. Soki ovandi na ndaku ozozela batu bakende babundaka pona yo résultat za bien te. Moko na kati na ndaku na biso tango ovandi na mwasi na bana. Il faut qu'on sensibiliser. Toza attaquer. Croix game asangana bande kona wana basa la biso mabe. Croix game eloko azoluka na mboko tozo comprendre pe susté. Mais biso croix game torobanga yote. Hitler kuta koya. Bongo ya koya te pour quelle raison? A kokoya. Mukwa Tombola telemi liboso biso to na sima. Po toza bana nzambe. Fachibe. Croix game akoleka te. To telemi. Équipe à AVC a telemi. Toi le secrétaire général a telemi. To comme na fédéral na biso président de Rombung a telemi. IDPS makasi na 5 ya cabinet donc kabi. Azapea. Pour dire que toza makasi to telemi croix game a koko kate. To soutenir ba FARDC na biso. To soutenir ba mama basi na bango o batiki na kata bakan yango bandeko ba oti libanda baye na moi makoki
baina moi badon au baoti Belgique, baoti France, nde toroko ko distribuer à partir à lundi. Nako senga na kati na bino o baza disponible pour accompagner distribution ya badon wana. En termes moi ça qui aloso moi boye moi le meilleur moké pour na ko soutenir ba soda na biso. Fachibe. Je pense que l'ikolo zo bang sa moké biso tozaba na nkolo. Lelo budimbo aza boye pour na volonté ya Nzambe. Lelo fachi béton aza na pour na volonté ya Nzambe. Lelo toza na pema pour na volonté ya Nzambe. Yango na makasi nyonso na opesa bino botondi, merci beaucoup. To sangana. To linga mboka na biso. Mutu akotonga ngo na place na biso azate. Surtout to bongama po na maponami. Élection ezobanda na 2023. Enrôlement ezobanda. Moko na moko akende pozo carte d'électeur na ye poto za la pré. Po bango bazo bang élection. Po baza na bilante. Biso bilé en 48 ans c'est me vandi. Biso ba bilan eza ebele. Ba perdre fo ba bloc pétrolier c'est fandi. Bango ba na bilante. Tangu ba salaka ba voamaki. Elongo na fachi Totonga mbaka elongo na fachi Fachi be Fachi na béton, béton na fachi. AVC viva. AVC viva. Parti na biso bandeko bakambaka na niveau ya ba province nyonso au niveau national. Tobenga maki bango nyonso baza na Kinshasa. Toza na rencontre moko ya munene na bango lundi pour na pousser. Je pense qu'il y a na Béatrice to na Rotana, secrétaire général doit confirmer biso. Mais na osenga na esika nyonso baza bako ya kotelema pour na rokoka kolakisa comment 26 provinces à République démocratique du Congo et se déplacer pour na musala o ya autre vision du Congo. Parce que tu as une obligation ya kozwa majorité pe akopesa mukwa tombolo majorité na 2023. Ce qui te pèse majorité te pèse makasité. AVC viva. AVC viva. AVC viva. Viva, viva, viva. En tout cas, na repesa sous botondi, mais bazobi sanga ki ekoyi kokoya à tout moment. AVC viva. Badongo la miso toko zongi sabon côté ba utaki. Fachibe. Fachibe ton. Fachibe. Mukwato. Mukwato. Fachibe. Mukwato. Yewana mo continue biso commandant suprême a telemi liboso biso tozana simanae. On va les bouter dehors. Maître Fidèle Mbouyi, cadre de l'AVC, a demandé aux militants de sa formation politique de soutenir le chef de l'État et le FARDC pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. C'est depuis 1996 que le Rwanda ne cesse de tuer, de massacrer, de piller la RDC. Cette fois-ci, on dit non. On a installé l'état de siège pour pouvoir encadrer nos minéraux, que cela ne sorte plus clandestinement. C'est d'ailleurs l'une des raisons, la raison principale qui pousse ces gens-là à nous combattre à fond pour que nous puissions céder. Nous disons ceci, nous sommes derrière le président de la République, nous sommes derrière nos FARDC, nous n'allons pas céder aucun centimètre carré de la RDC
ne sera cédé. Nous allons le combattre, nous irons jusqu'au bout et nous allons vaincre. Avec AVC, nous allons vaincre. L'autorité morale a à son tour invité les militants et sympathisants de l'AVC à demeurer prêts pour les élections et à se présenter massivement dans le bureau de la CENI lorsque débuteront les opérations de la révision du fichier électoral afin d'assurer la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.